message yango ekutela inga nazali na ndako mwa santé utaki koningisa nga nazali na ndako nakotomela kisi mbala mo nazwi message na groupe na bino oyo nouvelle nini nameki kovérifie kotuna wi eza ya solo nga mpe nameki koinforme bato oyo mpe bazalaki nano au courant te neti Belleville kandi azalaki nde na retraite mais nayebisi nga bien tout cas mama limbisa mergo oza na retraite mais tozwi nouvelle ya mwana piro asani akufi Mes condoléances à la famille Mobimba, maman Clarisse, na Pierron Dombasi, couple jeune, ma père de bébé na bango, il s'est passé, mais ils ont moka na nzambe, nzambe n'a plus 40 ans ndazwaka. Bazana bango na ba jeune, ba kozaba na mususu vraiment bazana kini. Aux la pote, aux besoin de ma perruque à Kitoko, na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig, trocha numéro on a na scène, na rolo babonde de Rolex sur ma perruque, on a bon ma sorte nion sur ma perruque à Kitoko, ma coupe ya milai, Vanessa Airwig, azawana na prime encore abordable. Rosso ma perruque na yo, rocha robima chic, robima ngebu. Yasika et avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nada, agence et transfert dans Nzela. Ce n'est pas possible. Nada. Bana okatanga pe ya bipai na bipai Yasika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert à mbongo. Totiki lango FBT. Misalane Kazinjo. Koko che. Bazui. Soki pe kona bache. Tozui.
bazwaka kaka on sait jamais ya mami tokei Je sais pas, parce qu'il y avait des appels, j'ai gagné le numéro Bonsoir. na pessoa Je suis là. Attention ici, hein. On met la lumière.
On appelle ça contrôler. Ton plan, sorry. Madame et puis ma famille artistique Mobimba. Je suis ici avec Maman Top, Maman di Mama. Il faut assister frère Nabango, moi Nabango. Maman Top, bonsoir. Bonsoir Patrick Ngambe. Voilà, tout le monde est venu à la bande. Vous êtes tellement belé, vous pouvez assister frère Nebino, Piron Nombasi. Je crois bébé n'a pas tiré biso hier et Maman Top message, on écouté la Kiowak. Bon. Message yango ekutela inga nazali na ndako mwa santé eutai koningisa nga nazali na ndako nakomela kisi mbala mo nazwi message na groupe na bino oyo nouvelle nini nameki kovérifie kotuna oui eza ya solo nga mpe nameki koinforme bato mpe bazalaki nano au courant te neti Belleville quand azalaki nde na retraite mais nayebisi nga bien tout cas mama limbisa mergo oza na retraite mais tozwi nouvelle ya mwana Pierrot asani akufi elekelaki peye donc napesipesi mwa bato ba nouvelle donc et puis na seconde tout le monde azalaki vraiment alerté kokama vraiment na morgue déjà kuna bakenda kokuta déjà population basila bisalo bazalaki Pierrot banani Omari namonaki la douce Dinana namonaki Sarah Masiala donc namonaki mwa bato ebele en tout cas esalaki bien esalaki malamu makasi ezolakisa signe d'amour yango namonaka eloko moto okoboma na eza te eloko moto okosala na mabe eza te mpo tozalaka famille mpo tolingaka mpe mpasi ya moninga te so moninga moko kaka aza na problème ta ndenge tokomaka motive ta nde tolamukaka totyamukaka mais sikoyo nayebaka te distraction nini oyo ememaka biso diable nini ayaka kodistraire biso mpona komemela biso mwa badivision badistraction babiloko moko bafutilité oyo eza nango na motu na makolo te mais toza wana tozolelisa ndeko na biso ntina suka tokende kotika bebe na biso na adresse na ye ya suka Kobosa nini parce que corps mosusu mpe ya poudre de chasse oyo mpe aza président ya Piron Nombasi na mwana todepartage ndenge bakunda mwana liboso to mwana ozela bakunda na président poudre bon ndenge kaka tokosala organisation jusque là organisation na esalami te ndenge organisation esalama tokoyeba ndeni tokosala me lokola bebe na biso aza nano bebe poudre aza déjà papa bebe aza bebe fo koluka tokokunda ye même avant par rapport à poudre de chasse aza bébé ovandisa bébé temps ebiki bon te ce n'est pas vraiment bien. Un mot à Madame Clarisse, ou appelle de moi, qu'est-ce que tu peux dire à dans le baka na belle sœur nanga, ce sont des choses qui arrivent. Si on a zongi na Bible na moni Job, où ya perdaka tout, bana biloko bibwele ba bien tout. Mais tant nzamba yaka ko zongi c'est la Job, il est kakina oyo, a perdaka liboso donc dans le bana belle sœur nanga na frère nanga Pierrot ba perdre espoir te. Nzamba na bo moy otobelelaka. Nayebi ki na kati ya ba problème o nzamba zo assister bango lobi to témoigner nzambe ba persévérer toujours. C'est ça. Voilà, merci beaucoup maman. Bonsoir. Un mot
na ndeko na mobile Piron Ndombasi où tu peux perdre la bébé vraiment mes condoléances à la famille Mobimba, maman Clarisse na Piron Ndombasi couple jeune ba perdre bébé na bango ça leur a passé mais ils ont mokana nzambe nzambe na pesa nzambe ndazwaka baza na bango nani ba jeune ba kozwa bana mususu vraiment baza na kimi message na écouter wapi ya biloko ya sangwa mawa sangwa mawa wana écouter ngai na ke na takinga somba ba biloko ndo somba ba biloko na ngai ona okenda ngwa orphelinat na sisi na zongi ndako nde na fungoli connexion pardon lelo pardon OK nde na fungoli connexion nde na moni sango oyo salinga pasi nga makambo nini poudre écoute notre kunziete caporal Murumba pe kuna sango ko tezoyi banate ya umeli ata ba un mois ngo 2 mois na ibite so bazoluka nini ba mi mango lokwa ya mashako bon totala bango kaka mais nzamba sunga biso emo na madame Piro oyo aza triste na minute ya gabi pour le banini courage et là on le ka courage ayebisa nzambe merci donc nyonso oloba nzambe kaka lobani merci yango wana Rémi Kovo de Matanga non milai nous sommes ici avec maman 1050 bah toujours au Kabula Mawa toujours au Kabula Mawa singa oyo singa na bébé sabela ti eza po sabela kana sa voilà ça Mamilo, bonsoir. Bonsoir. Voilà, tout le monde awa pour assister frère Ndombasi. Qu'est-ce que tu peux dire à Pierrot, na madame Naé? Même la statue na rana komaki maloba o ya makasi na za na ngote koki ko consoler motema Pierrot. Nyonso na oloba ka na monoko po parce eza motema Pierrot nzambe ka mutayebi. Yango nasengai na nzambe penza oyo apesaki mwana oyo azali initiateur ya mariage ye moko ameka koconsoler motema ya Pierrot mais mpona biso tozoloba kaka ke courage eza nzela ya biso nyonso liwo etalaka mokolo te mwana te place kaka ekuti oyo ka baponi so babika lelo ya yo donc c'est ça donc bacourage kaka bacondoléance le plus attristé na Pierrot et puis na madame na ye na faye mobima oyo babungisi mwana kitoko ya mobali to apena matanga mosusu ya poudre na ebimi te donc Pierrot azalaki dana choc ya kokufela président na ye akufeli so mwana mamilo est ce que programme oyo eza déjà to ya kote ya poudre to po toyeba nini ebima liboso nini ebima na suki bon nayebi te mpo babaka le malin ne vient jamais seul bakosa te okufeli papa koto oyo papa artistique okufeli mpe mwana ezaka makambo ya vie mais programme nayebi te naza mpenza na kati ya organisation te nayebi te tozozelaka nde totalaka na bagroupe so babengi biso tokei so balobi na biso likambo tosalika ndeka unité ezalaka mais jusqu'à présent na antpc nazwi nano message ya programme ya enterrement te tozwi nano te nayebi te so baninga mosusu baza nango mais ngai nazwi nano te daga tozali na programme ya matanga oyoki pare mercredi mais eza na tanto pito na ndimi mpe te po tozalaki na baréunion kuna toyoka ete seke eza nango mpe mercredi eza mercredi d'ailleurs faut oxygène à lancer po il paraît que nani mboshilo nde moto apesa date wana te boya apesa biso ye te akopusanga ta vendredi apesi te bacomédie moto todeside na otodeside te mata bipo ozalaki na groupe sans souci oza na groupe wana basali te ya whatsapp naza yango tobi eza na otanto plutôt na tofixe te mpo biso bato ofixe mercredi ozala te quoi eloko te voilà merci
Rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a ça Peric Boy. Il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque. Rien à dire. Yaya, un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, on va s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque.
Rien à dire.